s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire, tu s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. En fait, je parce que professeur Jean-Marc, professeur à cours en natation à Zoya Lelo. Première séance à cours en natation à Lelo avec le professeur Jean-Marc. Donc, on va enseigner les étudiants au FCC. Il faut passer à la concours en natation. Il y a un moment où la minute où on assister, professeur Jean-Marc, Alex Sabana à FCC, Negeba Nanjaka. Il y a un moment où on pour première séance à Lelo. Voilà. Par rapport à la réaction, par rapport à message pour le secrétaire permanent peut perdre ça là qui n'a pas. Alors dit Nicolo bazar système ba hyperkit, ba ko banga muté bazar parti au pouvoir. Bino ko bani. Ouais ça pour la loi. Au moins nous secrétaire, azaka ba image à pompage. Na buluka nyoka zo banga, o nyoka zo luka position adoda ye. De oyo ki wana eza intimidation ya muselekete azo pomper. Oh biso nyoka tozaka na soma mutu te toluka nde position mpo tosila na bango depuis tosila na lamuka après jeune bazwi remontada sikoyo ekomi bato oyo balingi bakota na bashe nous sommes disposés ya kobeta bango remontada donc babongo oyoki wana biso kobenga yango badiamba babiloko alobi wana alobaki wana avant 2018 dofe aza te tozalaki na kabila toza nde tozazala na ye kaka mais tuna jadari balobaki avant élection eke wapi est-ce que Kabila azali candidat yemoko azali candidat azwi te eza bambuyema eza distraction eloko yi te oyo tolobaka ya rien c'est l'homme qui a peur Fachi Pelton bakomesana ti mokolo nyonso akoya message na bacombattant na peuple congolais oyo peut-être baye awa te bakolanda bon message ezaka pepe moko lisu lokola nini lisu Jean-Marc alobi toza na alerte maximale cela veut dire otumboli Fachi oyoki nini son ya base yango moni oyo eza première séance ya masolo oyo ezo ya lobi ezo dépend na bango toboyi koaliso te bango nde baye vers biso tondimi de bonne foi mais ezala lycée bosangani te ezala mbeya te nous sommes des responsables idps eza parti politique oyo ebunda 36 ans mpona bolama Congo batika Félix papa batika ye mais toyoki fils mukoko chaleur bango bacomprendre que mobilisation ya lelo eza makasi yango moni basali je wana na bulo carnaval te carnaval eza te lelo eza lelo tozwa Jean-Marc lelo mpo tolakisa bango bomenace Félix na coalition Jean-Marc asurveille adefendre ye bomoni Jean-Marc mabe yango toyebi biso base tokoti makambo yango Il n'y a que lui qui peut donner le mot d'ordre. Aebisi biso totikalana alerte maximale. Kaka ye moko jour akomona que coalition to sepeli suna ngote to mona intérêt à peuple te abu
pia awa toza na alerte kaka maximal bango jusqu'à preuve du contraire toza na coalition tozolanda bango président de la république yende mokonzi na biso aza na coalition mais biso coalition na biso eza mpona intérêt ya peuple eza mpona intérêt ya baindividu te ya groupe moko boye te intérêt privé ou bien intérêt moko égoïste biso intérêt ya IDPS intérêt ya président de la république ya Jean-Marc Abound coalition eza intérêt du peuple soki tomoni ke intérêt wana peuple azomona sous clarté président Jean-Marc alobi abu déjà bato bakonage bakonage misutu bakonage sa mai biso bakonage ta na piscine na ye manage misutu bakonage na nzete akwe pas voisin a nager ce pas voisin donc c'est comme ça na bato baolanda bino message nini bozopesa bango par rapport minso toyeko yamba déjà Jean-Marc Abound bato bazolanda retenir nini comme bozoloba tozo ya bato miso ndire bazo comprendre te bakoyekola ko nager côté kuna bokozo ba hyperkit ma message clé bokopesa na bandeko bazolanda message eza moko mama d'abord omoni ndenge bandeko nanga toza na bango oyo eza association oyo ezo soutenir président de la république oyo ezo soutenir honorable Jean-Marc Abound message eza moko message eza soutien au chef de l'état message ya soutien et pas président Jean-Marc message ya soutien na IDPS parce que IDPS eza parti au pouvoir alors base ne eza un problème message eza que biso to soutenir gouvernement to soutenir action en chef de l'état to soutenir gratuité enseignement oyo nyonso omona ke biloko nyonso ezo sepesa ete ba frontière eza ebele akolo ba parti alelo na komi Ougandais na komi Brazzaville na komi Angolais mais biso avec Félix, avec Jean-Marc Abound, c'est 100 ans. Béton. Oyalingi ko soutenir président, nos portes sont ouvertes. Oeza Asbel, les partis politiques, c'est une association. Oya soutenir le président de la République, soutenir Jean-Marc Abound. Message les autres, c'est un message à paix. Tu es ko boukate, tu es ko betanate, tu es ko boumate, parce que IDPS c'est un parti démocratique. Donc tu es ko yamba mokonzi na biso. Mais pas provoquer bisoté. Mais à ça là pas déplacement pe moi mingi tout le monde a boya mais on dit apparemment le lot boza mobiliser ma casse au pena ba alerte salami batunyo soboye. C'est pas c'est ba menace qui est tolingi to lakisa bango que Jean-Marc aza mutu yema azali ekeko ya Lumumba na échangeur te parce que ekeko wana ezali papa ni mama te. Donc Jean-Marc aza ekeko ya Lumumba na échangeur to lakisi bango que Jean-Marc aza mutu à base. Bami rappelé tango Genève Salamaki. Alors baki la base a dit le président Félix a retiré signature. Le président a retiré qui en côté. Le président Félix a le pouvoir. Voilà c'est ça la base. Donc Jean-Marc aza leader à base. Aza ya mawote soki balingi batumbola e. Ya koloba eloko te mais talakaka. Bako tumbola nde base. Donc merci beaucoup. Président de la République, Jean-Marc Abound, notre modèle, moto, Tshisekedi a Koufarate, ça c'est mortaliser l'esprit de Tshisekedi. Comme on a dit que Kaboun c'est le sphinx, c'est l'image de sphinx Tshisekedi, c'est celui à qui donc Tshisekedi nous a laissé. Atike la Kibisoye, alors bien que Batunio soit trahir nga Tshisekedi n'a porté confiance à pas nayo, na bien que Nanzila na okoko misalitumbalanga tina suka. Ça dit toujours soutenir le parce que tu comprends que Azamutu Oyo a immortalisé Bitumba ya papa Oyo abundaki pendant 37 ans et à remettre IDPS Nisiko Esengeli. Ça dit ça likamba mukete et boyebi na situation actuelle au Tozanango, nous sommes en coalition avec nos partenaires ya FCC Oyo to comprendre que message ya mokonzi na biso ya parti et pesi bango pasi et déranger bango yango to mona que na ndenge
à lancer défi na ba partenaire na biso tokotika bango il a fallu to soutenir to ba que Eza Kabundi te, mais c'est le message outil na base ya IDPS parce que vous savez bien l'IDPS nous sommes dans un système pyramide renversée, c'est la base qui décide. IDPS azalaki na coalition na FCC même biso azalaki azali soute te tozali parce que tant babandaki yango biso ba combattant to comprendre yango malamu te to banda mona comme si que bata FCC ba osala net ba vatir moko boy lokola toza machine politique ya RDC. Il a fallu que topé sa position na biso yango moni mokonzi na biso na date ya le 12 eza journée de la base et c'est là qui a communié conformément à l'esprit de la base parce que victoire au FCC à salaka confusion ou allusion eza victoire au bakabela bisoté eza oui à base pour biso neto décida qui te lobi que papa retirer signature biso topé ça qui au mukumba wana te biso topé ça qui au mukumba le président Félix azala le devant azala na le devant ya mboka pote akamba biso. Vous savez bien, c'est la décision du Congrès des alaka irréversible. Mais tout le monde qui n'a pas la mouka balingi ba tromper biso, yango biso bazo émetisa politique, to discuter qui makasi to lobi ke papa to yokana ki bongote, sala effort ya ko sala posa na biso pese mon biso ya ko retirer signature na yo, o sala volonté na biso ya ko sala candidat ya peuple o IDPS azo pe sa confiance. Voilà, bande ko na biso PPRD lelo, ba komi ko s'amuser nango, ba komo lobo bangonde basimbisa ki biso pouvoir yango zo mona événement o tozo sala mais balaki bino pe balobi malgré nyonso bozo sala ba hyperkite kozala mais Chadar aza na leçon ya kopesa peuple congolais te qui ne savent pas que bango nyonso nde baza wana baza batu oyo batie peuple na confusion 18 ans bosala elo côté na inane onde yango eloko ni bango babosani baleka na TV baleka ndenga sangisi base na ye a expliquer monde entier que biso tobosana ke elo côté yango tozolinga tozonga peuple aza suna posala bango te bape sa merci na président Félix oyo azui pili la mer atie base ya IDPS na monoko parce que personne ne peut accepter que biso tovanda na bango biso base ya IDPS tolinga toute histoire na bango te babosa na te tolinga histoire na bango te grâce ya président Félix oyo bango bamonaki aza pamba a calmer biso alobi que pona d'intérêt général ya nation to tia ba divergence à côté to sanga na pote to mimamboke kende liboso yango moni IDPS to accepter ki message wana et to ndimi ko travailler na bango mais to comprendre le komoko ke bazo travailler na biso en ennemi et non en partenariat ndenge to lingaki quelque part bazolo ba eloko mususu na makamusu bazo sala ba acte eza ndenge mususu ce sont des hypocrites yango to ye to mettre bango en garde. Toza na kanda vraiment toye ko répondre ko la kisake vraiment en tout cas bazinde makambo par rapport ya bato oyo vraiment ndenge lingi basala ba bêtise so toye ko la kisabango que peuple asepela na bango lisusu te vous comprendre bon oyo to koloba mingi te et puis ye moko ko répondre bango tozo la kisa déjà force que vraiment en tout cas que azam bato. C'est ça.
mobilisation na bino ndenge ezalaki makasi boye message clé nini boyeli population parce que apparemment tozomona bino na bavoisin ozobanga bahypercute to ndenge nini message na bango yango elabusi bino makasi biso tozobanga bango te bango nde bazobanga biso ozomona ke vraiment problème ya nage ndenge ekomi yango wana bakoma kolamuka chaque jour soki bayoki ke vraiment depuis bayebisaka bango ya problème ya nage donc ezosala bango mpasi makasi yango wana nde message ya suka yango wana bayokolaka konage opesa bapeuple congolais message bon message tozopesa na peuple congolais bapesa faci confiance bomona kaka béton ndenge bazobenga ye faci béton donc c'est à résoudre déjà bapesa ye confiance makambo ya bien kosalama déjà vice-président on a un message au Pakistan par rapport le seul message au Doro Bakissa par rapport au président Lobe Zakarake basimba na kabunda bisote parce que soko simbi kabundo simbi base vous comprenez donc on remela osimba na kabundu bato nyonso bazawa eza le rôle simbi bango donc base nde makambo base nde décidaka donc chez nous à l'IDPS tu as un système ya pyramide renversée base nde décidaka donc mutu nyonso oyo akokenda la contre ya maramba chef de l'état azosala akokuta na base parce que c'est la base nde pesaki président pouvoir donc toye awa mpona koyebisa bango ke kabundu nde aza bongo aza moto akosakana na ye te omoni alobi kaka likambo ya nage omoni monde mobimba eningani ozokomprendre donc tosala bajete to na message moko ya pete to na message moko ya kokebisa bato wana nyonso non mais na peuple congolais quand tu dis que vous avez un message ya pete tozala besoin des ordres te biso tozala besoin des ordres te parce que toana besoin président na biso asala mandat nde na kimia mais mutu nyonso oyo akosala erreur alinga bloqué asala lokola empêcher biloko chef de l'état alinga asala akokuta na base donc tozobanga mutu te c'est nous qui avons le pouvoir biso nde tozodécider biso nde tozodiriger soki basali baaventure bakokuta na base donc c'est le seul message oyo topesa na peuple congolais ezala vigilant yoka toujours makambo oyo président na biso Jean-Marc Kabunda akoloba donc toye po toyoka nini ya koyebisa biso donc lelo makambo ezaka wana ye wana osala oyo bino idps koyebisa papa wana koyokota po bato sécurité baboyo baimage kutomoski awa ata bakamera mokie bozwaka tsalo nantie wana aketi na suka ayeba kwezanga awa les premiers comme les derniers. Oui, c'est ça. Parce que sont Attends, tu vas côté la baraque. On s'en est na téléphone. Un montage aussi pas une son, on a bien côté la son. Regardez là, il est déjà ça. Personne ne nous répond. Oui, Stende mtu alinaya tele bila kidogo kwa ndio session mtu au
musika bakoyokanga te nakozala bref nakopesa bino rendez-vous à ne pas manquer otokolandela makambo de plus près mpo na toya kolobela yango mais awa nazali koremercie bino bolakisi ke tozali rouleau compresseur bolakisi ke tozali machine politique lere nalobaka yango nakosaka te et d'ailleurs nazalaka modeste nalobaka biso tozalaka na kwen na biso totubolaka mutu te eza nde wana te mpona lelo oyo merci beaucoup eloko bosali bino moko borépondre nga na répondre suta na répondre bino moko bosi borépondre merci beaucoup mais boyokanga malamu le 24 janvier tokototalize jour pour jour un an à pouvoir ekozala célébration ya kafu tokoindike bino esika milulu wana ekosalema kasi mpona sukisa na remercie bino nayebisi bino bozala vigilant lisu likolo ya lisu ekenge